abonnez massivement à RDC International avec Anastella la fraiseur. RDC International. Faut s'abonner. On sait jamais. Bon s'abonner. Partout dans le monde, c'est qu'un autre vous allez. Chaîne à Kitoko Yango, faut s'abonner. RDC Ave Maria c'est Show TV RDC International. Bonne information sur les musiciens. Donc continue à faire YouTube. Tout le monde est chaîne à YouTube. RDC International les Kangi. Anna Esther Fraser pour l'unité Nayo Mariam Batimou pour s'abonner. Yawa, this is your channel. We try to segment with the rest of International. Bonne information sur les politiciens. RDC International. Bonne information sur Yamboka. RDC International. RDC International. Voilà donc mes chers téléspectateurs, les abonnés Binoyan Nyongo. Donc les lots Zana Mama Iye Moko Bokoyo Kainenga Sepela Bosepela na Mama Ida. Donc sans plus tarder, nous continuons déjà. Bonjour Mama Ida. Mboti tata. Boni. Nazali bien. Ba téléspectateurs nyonso bazolando na kati ya chaîne RDC Ave Maria balande bagag bosalaki ba sepel ko mono so mokola lelo na biti un mot par rapport là bas. Velima bana mputu bana mukili muvimba nalinga binu mingi parce que nazali mama na binu ya mukili muvimba oy binu buzagulinga na mikulu oy sokunu moni mama Ida TV dil nuzagulia biete mingi bazakulala nzala soko ba moni mama Ida te velima nalingi binu mingi je m'aime. Ok mama linga binu mingi donc mère nengi to tunayo obanda monde théâtre ngo kala tonen. Bon, na bandi mondio na 1999 ntangu wana ipa ya defeti na bisu mangwa ula ila metre pa indengi wana pe asonami mpoa alungwa yukutika bisu na mkili ya mputu ntango yo ntangu ake mputu tuvandi na bisu mpi na 2003 femme nomi sobi swatete mutu montre ayimpi kusala ya Yelis Boy Fondation nde 2003 wana nantango nazalika kipa ya femme no ozalika kipa ya femme no mais donc nazo sinele bino toza dans kata boutique Bienvenue Fashion wapezwa mina ecologue nordisna apate nord 19 na ecologue toza na ba Andi Findwelo Bienvenue Findwelo le mannequin d'Istanbul ye mort le big boss mais Bugari ya Lemba Bugari ya Lemba ka ngolo bito bato jatans donc sans plus tarder tozoko baraka na entretien ya biso na ino depuis obanda ti lelo ba difficulté ni nokuta na on monde théâtre ba rifirikita nini difficulté ba wana ba rifirikita wana izanga te parce que musala nyonso izala nini yo kanisi izala bakunzi bakutana na ngute izala kana ngukaka mukunja kulunga bilompo akenda ilupole akutana mbuti ya nyonso izala difficulté ok difficulté dans la bunyango pe mera bungisinga donc bongo ba avantage nini okutana depuis banda mondo. Bon avantage izali na balelation na ngai nazali na bangulu kula bar la charismatique Coldine Nzongo mwasi andele mavitidi ba papa Bernard Mbuta Musamu ndeko ya Neli Manseka Elise Manseka vraiment wana penza ba igelo kuli ba jileni lukuli ba relation oyo bazali mingi ba mama ana baba ba mama Iget baba mama Neli baba ba wana ba relation bazali mingi bazali belé. Ok, Bazali Belé, sans plus tarder, mais question sous ces alliés. Pourquoi différence entre Bino et Niger? Tant mon acteur nigérien a la film vie normale ne boye au monde bakar bamapango mais biso zalara bande ko na biso donc na biso ba journaliste na bino bamba to théâtre au monde to ça ba théâtre mais to se retrouver à te ça pourquoi? Ah, merci uzali mwana mayele parce que utuni mutuna wana. Na bisu uza kumana ba Nigeria bazali gouvernement na bangu ikamata bangu na siari bazali na qualité mumvimba bazali na ba mitu ka ba ventile ba zipi na bangu uya usalila ba
batulinazi na bango bazali na ba mapangu bandako batikila bango mpoa na kosala batulinazi na bango kanti bisu awa gouvernement asipoltaka bisu te izali muntu na muntu alebriya na ndengi na ye vediri ukei usengi lupangu boyo ubona bamisusu babuyi na bango lupangu na bisu tulingi te imonana na television kanti ndako ya kitoko nezali umpusa mpoa nusalila musala me babuyi yango nzamba pambola bienvenue findolo ninga tiki bino bosa musala vraiment apambula ye kenda libusu yango ana uza kumona ba Nigeria bazali bien organisé kanti biso awa izali mpasi nzambi asalila biso akote na mitima ya ba gouverneur mpoa makamunyo so izala bien pona basitisti kodemie na basitisti musicien vraiment basitiste comprenez tout ça bon c'est quand nini ngana za kuluba yo za kutuna ngumtuna na za kupesa réponse c'était là zo secondé ba téléspectateurs ba tala biso ba rimiler kwengenda ba za kusepila façon na za kuluba Anastella na pesi obese sika bosali. Donc merci beaucoup donc Abel qui est derrière la caméra, merci à tout le monde qui nous suit. Donc mais on a habité tous ceux qui ont pied levé dans entretien ça mukola on a habité ceux qui ezan na moi conseil moko il faut pesa na bakonzi mboka oyo bazolando na micho conseil wana ezala nini po bino pe lobby beaucoup mapeta msusu na basali ya théâtre ya minene et puis beaucoup mapé se retrouver conseil wana européen bon conseil. Vraiment basali ya munene wana lukululubi zala kana ngona ntango wana lukula basali mungita lukula bisika izeni mingi ba mama ngebi ba studio mama ngebi izala kana ngo kanti na ngunga wo naza kupesa conseil na ba kundi na bisu ba gouvernement mpoa basutena bisu basunga bisu na musala oyo bilibelu biti muntu akulia na mutoki na ye mutoki otuza kosala verima bakunzi bafundile bisu mpi mitima mpoa tuzala bie tuzala lezi tuzala kimya izali teti ngai naza usenga kansi lubi mpwani bakunzi tangu baza kubinga bakodemie nkumbu ya mamaida zalite ilokmo mamaida umona na tena isika wana kansi mamaida asala kaleklamasyon na bakunzi mpwana bakodemie ikuma mkulu kubinga bakodemie mamaida zalite kansi likambu te yango wana pe question o rappelinga question pe na ngana tuna iloni esala ratangu ba mamo live bakunzi babenga ba comédien et ça a un nombre moko ka ba bakenda ba nombre msusu bokenda raté ça pourquoi wana barabi rabi ni sianzi pa na kanisino yibi maluba wana ilungwa na bilbe rabi ni sianzi pa vediri bangu ba yibiti bangu bana ya ba mama bangu bana ya ba papa bisu ba misusu tuzali ya ba mama te kansi nzambi ayibiti mama idazali mpwana muntu nyonso aseka asepila verima ngai nzambi akusala mukolo mususu kaka ngai ava umona mama ida muntu akokotisa yo vraiment et ça rappelle bien te bino bandeko bosaka ba liste wana otomona mama livo tomona ni bosaka liste wana il faut bosaka fort bango nyonso ba se retrouver ça te ka kiri mobwe Chine bango Dubai bango enveloppe bango donc bosaka fort bango pe ba comédien nyonso ba se retrouver mère na ebité un mot à fin par rapport à entretien avec Mukola lelo au tozaki nango vraiment merci mwana nangai diruba nangai antuka izali kaka nasa kupesa na lukula na pesi conseiller na bandiku nyonso oyo balanda bisu na musala na bisu tuza kusala tuza kutika bandaku tuza kuyampwa ba famatiki basepila bazala consoler mpwa oyo azalaki na sitelesi na mutima sitelesi ilungwa vraiment nzambi asambula muntu nyonso uyu alingaka mamaida uyu nyonso alandaka mateya nanga paske nazali mama ateyaka uzali na libala batila libala na yo yuka uyu mobali aza kuluba wana mpwana ngai itanki mama vraiment na kati ote kana ndenge to chite mais to mona pe ndeko na yo mama kalunga balaki saki base bamsu balobi ke abali leki na ye abali mwa mukebo na bite mo par rapport na yango so otama commentaire
Kalunga wana ukusite parce que bantu mingi baza kulubila yango. Bantu mingi izala na bandila, izala wapi bantu baza kuluba. Kalunga salibu kansi conseiller na za kupesa na pilibiki na bisu ti bulingo izali affecté. Izali logo bantu mibali bakutani basangani basepilani. Izali makambu sianzima ya monde. Izali bisu te mukili faso iza wivoliwa faso mukili za ukenda kansi mubali ya Kalunga ngana yibi mvula na ete ngana yibi te abuta mana dati nini akula na dati nini azali na bamvula buni na yibi yangote Kalunga mpi bamvula na ye na mukulu babuta ka ye na yibi te mwena lubati abali mona muketo abali mukulu na kulubani bantu baza kuyiba sekilewa na bangu bali mwasi na mubali ngana yibite moyena luba izalite izali bulingu na bango izali bulingu na bango mabanga na bato basutenaka yo bantu basutenaka ngai wana velima papa Bernard Mbuta Musambu Manseka Nelly Manseka Elise Manseka Berthe Manseka Henri Miller Kwengenda ana baba mama Nelly baba velima bantu wana igelo kuli Julien Lokuli giku kwikila bazali bantoyo bazala kalukula ba Gerardine bienvenue Findolo bienvenue Findolo alubiti mama ida izali naza kuteka ba vesti izali naza kuteka ba pantola mibali kanse luka tayi na yo tayeli kaka mutoko sianza position mpo ayikuma ya mwana mwasi na kupona izala makechi batayi na ngai pizali Velima bana mputu bana mvimba ba Gerardine pindi Velima nzambi asambula bino Katerina ndinga na busani mpi yote Velima marchi ndeko question kaka suka to chité nango eza ndeko na bino pe toyebaki katia mais directement yoko kota na monde théâtre yedi idingwe moto na ngenge azoswana na mosala nzambe pasteur Denis Les pesa bango conseil pour baboma moto wana eza ngo mangamba mokili batika owela mamba owela wana baza kuswana comme na ba télévision idingwa zongiseli réponse pasteur Denis Les azongisi réponse benda bika bon so tutali ilingwe tutali Denis Les bakuku swana tena ilingwe parce que ilingwe azali na mondi mususu Denis Les mpi azali na adimbi sanga parce que na bingi na modeli wana pasiteri Denis Les akuku kuta izali lukula kuluna na president baza kubunda ata binu moko vediri makambwana isila izali ntoni izali mpimpasi papa pasteri na bisu Denis Les na pesio na sipeki nyonso tika kumikitsa te kubwaka bilibete mpwana ilingwe sukulandi ilingwe vediri kumikacheli. Merci beaucoup toza pena Andi Findolo yo yaza awa soki akopesa biso to comme na biso na suka émission so akopesa adresse na bato nyonso baolanda biso baza posa ya ko contacter to pe ko ya na boutique o bako utiliser ba adresse ni to pe numéro. Adresse na biso ya boutique d'habillement Bienvenue Fashion toza na commune à Lemba Super avenue Apate numéro 19 référence Icoloc. Ok, adresse à biso ya moi. C'est-à-dire à partir 19 na Icoloc. Yes. Numéro de téléphone plus 243 82 46 12 649. Plus 243 82 46 12 649. Ok, merci beaucoup. Voilà nini insisiti singai na ikite yango ya ona zonga dipe batu bele basa posa numéro no so bantu mingo yoka mama ida to luka kilumelo na yo mpa to tindila yo kodi kamata utindila nga kodi na l'assemblée utinda kite tinda na ziamvie plus 243 89 54 75 100
plus 243 89 54 75 100 wana ou kamatanga imoga personne. Donc merci beaucoup, merci Nabino Sobozaki. Scotché branché pour la bonne émission. C'est bel et bien moi votre humble serviteur Yann Young, le reste de l'éternel. Merci à mon vieux Louison Batanakata South Africa Second Shop. Guijou Maëla en direct de 001. Didien Piana Tonton Stemai na Katia France. Nabo Sanyote, Roger le combattant, les snipers de Papa Chéri, Roger Emel, le Salvatore sur les nets. Bienvenue Finuelo, le mannequin d'Istanbul. Tozara na Katia boutique, bienvenue Fashion Dega Bozo Mona. Donc à moi émission lelo ezaki bongo na sepela ko partager on a bino et puis na sepela miko yamba wabiso mama Ida oyo a sepela sarabino. Donc ceux qui oza posa na ba numéro ni apesi wana yo mto zwa ngote tom susu omoni mo ambri numéro na ngeza wana contacter kanga na opesa numéro mama Ida. Donc merci et soyez toujours scotché branché pour boutir la cause à la jamais d'ici. Quant à moi Yann Young, je vous dis merci et on se revoit au prochain numéro. Bisous, bye. Allez voir.